C'est confirmé, les gouverneurs militaires à Nord Kivu, le gouverneur Peter Chirimwami Nkuba est décédé na ba blessure oyo a Zwaki Babal tangu offensif oyo salamaki na ba FRDC na niveau ya Sake. Donc le gouvernement congolais confirme que ce gouverneur militaire est décédé. Un héros est tombé au front. Le gouverneur militaire du Nord Kivu est mort, confirmé par l'armée lors il y a affrontement au Salamaki Bongo na Sake. Gouverneur Oyo akufi pour nanini. Qu'est-ce qui a fait que gouverneur Oyo akufa boye qui a retoko solengo awa na émission ya lelo. L'armée c'est l'instrument de la politique. Nous nous comportons en fonction des instructions du politique. On ne nous a pas demandé de venir attaquer, on nous a demandé d'observer les cessez-le-feu. Si les M23 tient à violer les cessez-le-feu, c'est leur problème. Ça sera vu devant tout le monde et au niveau international. Likambu yako kamo na bakatamwa na mokilombo na makambu kasi na République démocratique du Congo okomona bikamwa yaya ba hôpital général de référence ex Mamaemo ba boyi kozwa ebembe oyo ba Croix Rouge ba utnango na maison na parquet à matete baki kota ebembe oyo procureur général a signé mais ba boyi kokota ebembe na morgue soit disant mbongo ya to pesa mbongo. Est-ce que mutu à l'état akufi pour na bote na morgue et sengeli na bino bosenga mbongo ne wana pesi pasi de oyo Croix Rouge a expliqué tambo na mokilo na makam na Congo tokomona bongo bikamwa awa tozana parquet à matete corps moko ekufa ki mutakufa ki lobby amemaki na Mamaemo bato amemaki ezali tozana Croix Rouge awa papa ayesa biso ebeme okufi ndeni. Bon, ngana zali secouriste. Baye ko benga biso na bureau ba docteur no tozani njam tu wala ali kuna. Tole to moni. To ke pa na excellent bourgmestre abimisi tu asali tu makobisa biso to ke na morgue. To comme to jupe policier moko a pa kaje to ke. To ke to comme na morgue. To comme na morgue poto ko ta ba bien non. To za recevoir ki. Totika la kaka na makambo ya bikamo oyo le kakabongo na République démocratique du Congo. Bota la papa oyo akati porokondo. Okati yango pona nini? Ona akati porokondo. Ye apesi ba raison na ye akati porokondo po etika kotungisa ye. Somo République démocratique du Congo toko sole yango kaka na émission ya lelo. Okati vraiment okati. Eza na okati. L'accès de tala okati wa pengo. L'accès bi so bo tala ngo. Bimi sa totala. Ah? Abatasa on était filmé. Ah ngai. Mama c'est bon la paix. Ça ne quitte pas. Amikati bon. Ça ne quitte pas. Amikati bon. Vidéo moko ça qui viral sur la toile et pas wapi ndeko boka ko laksa biso ba policier moko songolo na kimbanse ke bali ba kobenda jeune fille moko boye mama moko boye auta ki na ye koteka upare ba senga kesu gimbongo aboye on ne sait pas ba kobenda ye lokola kaka film ya commando ndenge ya benda ka ba assassin nzoka debu na matari akwei na babandi oyo wala batali babandi bakulu na policier ya tala bidu ba kobenda fi oyo to ebite kesu qui ne va pas azoki atali asiko l'hôpital mais tango ba miti bango ba koimba na mawa na mboka bisengo boye kia dikibeni pour na armée. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokweya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini pondi Mbote
na bino bandeko balandi ya radio Lokoyo télévision bisika nyos to bozwami. Merci na confiance pe fidélité bozali ko continuer ko pesa programme oyo radio Lokole masolo et pa wapi to kutana ka chaque fois pour na kosolola makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine en général. Mingi ya biso batu oyo tolobaka lingala yambo to vanda sujet oyo DC ya général militaire gouverneur ya Nord Kivu mwana mboka Peter Chirimwabi Nkuba Tika to pesa yo information na oyo moni bongo na sommaire. Yaya salaka attention tala système oyo bakulu na bali ko sala pa kote anda ko batde ba ko mona wana ba komi ko tia ba chaka bongo click o batombo la kabutuka bango bali ko utiliser ngo pa buka ba faire entre batunde ba ko mona so la attention ya na éviter système to sala ni pour ko éviter makambu oyo ya bakuluna bali ko sala epe si pas si sala ka attention mona ndenge bakuluna ba kote la kabatu na ba ndaku. Yaya niveau kindoki ekomi na gouvernement congolais ndimela ngai na ebité to kosuka wapi yaya tala ebembe oyo mutu akufi na parquet ya Matete s'il vous plaît libanda procureur tope bourgmestre yemoko a signé ba kende kotia ebembe na morgue apesi bango monta moko ba koma na mama emo papa fiso wapi mama emo hôpital général de référence de Kinshasa ba kena korwa kuna ba boy kotia corps na morgue soit disant mbongo ekokite hôpital ezali ya l'état tous ali ya nani ndenge te yoka ba teke hôpital oyo ezali ya ba individu eza ya solo tous ali ya lokuta bobo ya kocha ebembe na morgue ngai epesi ngai mutu koso ya ndeko oyo a expliquer. Awa tozana parquet Matete corps moko ekufa ki mutu akufa ki lobi amemaki na mama emo batu amemaki ezali tozana kwa rouge awa papa ayesa biso ebeme okufindeni bon ngana zali secouriste baye ko benga biso na bureau ba docteur no tozani njam tu wala ali kuna tole to moni to kepa na excellent bourgmestre abimisi tu asali tu makodika biso to kene na morgue to kama to jipe policier moko a kwa kaje to kene to keto komi na morgue to komi na morgue poto kota bata ba bien non nous allons recevoir qui si candidat bini que notre malice déjà a tinga wapi notre besoin va faire autre message outil c'est pas médecin directeur non wala za hôpital nini hôpital mama yemo hôpital général mama yemo alors to bandi deba biso na bango bon est-ce que nous avons mutual l'état et bien l'état va tenir au fait c'est pas na bango comme nous bongo na tiango wa famille na ngati donc ba kimi charge na bango musala bango l'état tela bango baboyi donc bazongi se be métier et be maison yao to pesa bango mbongo yanga yozalaki nango 10000 francs to corrompre bango baboyi ba mbongo za muke to zonga nango awa toza commune place toza commune na Matete juste wa précisément parquet yango oyo liboso parquet na biso Matete yango ah bon alors tomoni bongo tobandi kobenga tobengi ministre ayoki obozela de 14h à 22h tomoni liti tosala nini totika baboyi totikela bango lokola ezali bongo tozwa yango tozonga yango sika tozwaki totika bongo lobi na ntongo bakonzi bamona lokola tozonga bino chauffeur ku tokelingi na aza kodeklare mbongo na ye tobondeli makambo tu na ntongo lokola tole nango na 22h tosiki awa tongo yango siko batutu bamona bazwa solution vraiment biloko aboye vraiment eza pasi mingi eza vraiment pasi mingi ba médecin ba docteur oyo l'état tie donc busala bango bake à côté botika ebembe boye soki ezalaki yo mwana na yo to ndeko na yo ngoko ndima batika eboye c'est dommage. En tout cas, on sait que la procureur va continuer à interpeller le médecin directeur, va tout dans ordre, à l'État et où tu vois, c'est ça le problème. Dans le baki yango na ebandeli vidéo moko zalaki viral sur la toile pa wapi ba policier gangster ba homme fort ba bandai ko benda sœur moko boy fi moko na se bato ko benda i lokola moyibi lokola ntaba lokola salaki mabe nzoka utaki na ekoteka akende kaka lokola ba policier ba kuluna pe ba koma
apesa mbongo alingi salabo alingi te na koyata ale babandi ko bende na makasi heureusement ndeko aba na ko filmer awa to pesi longoni ya sali na général Blaise Kilimbalimba mosala kitoko kaka na video ya muke wana yaya on a pu repérer un civique oyo tout oyo bazoko bebisa mosala ya pulusu mosala ya lokumu yaya. Moi je me rappelle à l'époque pour la rekota pulusu et ça là n'importe qui tu dois avoir un diplôme d'état avant kota musala pulusu sika ba ko lokota n'importe qui mutalaki kuluna shegeboe atangi kutelokote okosoye otena armée otena pulusu ba ko sala ba dégâts boy tala sika boy ba mbiti bango nyonso balaki wana ba kayela bango na auditorat militaire boye ba limbe sabino siko mwana mwasi ba pota juillet boko réparer ngo ndenge nini pasi ya kosakana te tala Major Naya Kangiba munoko na yo. Oh, Pierre David Chala, Pierre récepteur. Oh, civil wana zapi. Pesa longi na ye. Oh, lakse longi ya ndoko wana. Lakse longi na ye. Civil wana ndako. Nanda bisolo ba. Lakse longi na ye kuna. Lakse longi ya civil wana. La kusa longi na yawa. Papa oh, chai lakse longi na yawa. Bango bino ko kanga mwana mwasi wana bolo kule bilamba boye bakita yeke to kanga bino. Lakse longi na yawa. Baba, singande. Bandoki. Bandoki. Yaya makambo ezanga katena mokili oyo na oki somo mutu eswinga na zangi maloba kasi tala papa oyo akati porokondo yemoko okati porokondo ona akati porokondo kati yango pona nini papa aliko pesa explication ndenge akati porokondo epesinga mutu koswa to bonseli oma ba image o malamu kasi soki osali na besoin omona ndenge papa akati porokondo yoko benga na privé to continuer yo mais yoka commentaire ndeko oyo ndenge aliko expliquer comment est-ce que et puis pona nini papa oyo akati porokondo. Voilà. Eh, Okati, vraiment, Okati. Eh, ça y est, là, Okati. Eh, l'accès de talent, Okati, tu vas faire quoi? Ouais, mais l'accès, Bibi, ça va te talent. Bibi, ça va te talent. Ah, bah, t'as ça, tu étais filmé. Ah, Ngaï. Ça, le guide de père. Ça, le guide de Okati. Akati vena baona ye moko. Ah! Wabindoki. Wabindoki. Inzembe. Wabindoki. Wabindoki azate ye moko bindoki. Alex Nino bino bomoni. Inzembe. Oh, écoute ça moutier. Inzembe lakisa papa. Papa lakisa eh. Azabanzi. Lakisa papa. Papa lakisa. Insécurité na este ya mboka na biso epesa ki mutu ko soit nungu balobi oh non ndenge zali awa Goma ekoi ba rebelle M23 Alliance Fleuve Congo nanga zui Goma on ne savait pas qu'est-ce qui s'est passé epesa ki mbutu Goma ekoi te oui c'est vrai na niveau ya Nord Kivu yaya affrontement munene salameki entre ba FARDC na ba dongolobi soto repousser bango kasi affrontement wana côté ya Sake et salike gouverneur militaire Akufa Atikabiso gouverneur militaire ya Nord Kivu to yebi komona ye gouverneur Peter Chirimwami Nkuba voilà gouverneur oyo akufi nini azali gouverneur militaire ndenge ba koloba awa 1 euro est tombé Baoba est tombé akufi na champ akufi na scène kaka lokola papa yemba kufa na scène o penaza vrai héros est-ce que toko tchaye na catégorie moko na ba Mamadou Ndala o ba kufa na front pona ko sauvegarder intégrité territoriale ya mabe na biso to ezali ndenge ba polémique rôde autour ya mort ya général na biso gouverneur akufi kasi ya motoko bakuna to mona ki nungu déjà na niveau ya Goma ba école ba bimisa ki bana nyonso tu bakende et puis yoka audio oyo bande ko école basalaki pona tension ozayaki na Goma tension na Nord Kivu bazongisi bana na kelasi toyoka audio oyo batu ya école batindaki tolanda yango
Très chers camarades enseignants, sur instruction de l'autorité établie dans la province du Nord Kivu 1, il nous est demandé tous de libérer les enfants et de demander aux parents de garder leurs enfants à la maison jusqu'à la stabilisation de la situation. La situation dans la ville de Goma étant précaire, et pour prévenir contre le menace des terroristes du M23 et ses supplétifs rwandais, il est demandé à tous les parents de garder leurs enfants à la maison jusqu'à nouvel ordre. Et donc, à partir d'aujourd'hui, nous sommes le jeudi 23 janvier 2025. Il est demandé que nous puissions faire retourner les enfants à la maison. Toutes les écoles qui continuent à être fréquentées, il vous est demandé de faire retourner les enfants à la maison. Et les parents doivent garder très bien leurs enfants et rester tous en vigilance maximale pour défaire l'ennemi et prévenir la vie de nos enfants. C'est votre humble serviteur Patient Rafiki, président provincial du SINEP Nord Kivu et membre de l'intersyndicale de toutes les structures syndicales des enseignants du Nord Kivu. Merci et restons en alerte maximale. Large diffusion, que tous les enfants rentrent à la maison. Merci. Voilà. Restez en alerte générale. Papa Fiston, est-ce que va Zugoma? Tétin, na ebisi binote a va Zugoma. Na esa rabino chaque fois. Yaya, même pas 1 centimètre. Monguna Kozwa. Le Congo restera un et indivisible. Je crois. À partir de ma sas beta na sac kuna parce que sac za va comme la sac parce que pour ça to repousser bango awa ba pesi longoni na général gouverneur oyo yemoko akenda ki na fond kasi ba polémique ezali ebele autour ya général oyo on confirme d'abord c'est là qui ba rumeur voilà le général Azuma Sassi machin on ne comprenait pas est-ce que général Akufaki pour toi Akufakite awa nakotanga na journal moko sur la publication de Komoko awa lobinini RUP au général du Nord Kivu Peter Chirimwani décédé suite à ses blessures au front des combats avec les rebelles. Voilà, nos cœurs saignent, un général, un héros qui est tombé. Est-ce que ce général Peter était vraiment un héros? Est-ce qu'il est vraiment mort pour le Congo? Bamsou Balobi oui, Bamsou Balobi té. Mais tant que Mamadou n'a la koufa qui tout le monde avait pleuré, Mamadou n'a demandé comment est-ce qu'il y a 6 guerre à 1-23, mais qui est réellement ce général ici? Et Pessi Moutou soit Yango Tokosolo Yango Awa na porte-parole de la communauté congolaise, moi Namboka, mon personnel, le commandant congolo Anderson de Djobu, honorable. Honorable Mbotenayo. Sako moi Namboka, fiston Pelin de Tata Sadek. Merci. Na maman Rina Pelin de maman Oyo Akabaka, koleka maman Denise Nyakero, pe koleka maman Olive Lembe. Natangi publication Awa, je cite Walobi, page noire. Le gouverneur militaire du Nord Kivu est mort, confirmé. Un baoba est tombé. Un héros est tombé. Qui est le général gouverneur Peter Chirimwani Ponayo? Avant tout ça, na tiki botanda confirmation oyo gouvernement va publier un go va confirmer décès. Mais avant que tout général a comme général na kocha moi extrait et pas wapi ndeko oyo et pas à conférence sans azoko expliquer qui est le général Peter. Tolanda yango na sima to vous inviter na biso total. L'armée c'est l'instrument de la politique. Nous nous comportons en fonction des instructions du politique. On ne nous a pas demandé de venir attaquer, on nous a demandé d'observer les cessez-le-feu. Si les M23 tient à violer les cessez-le-feu, c'est leur problème. Ça sera vu devant tout le monde et au niveau international qu'ils ont violé les cessez-le-feu. Mais nous, de notre côté, nous faisons notre travail en respectant les instructions de la hiérarchie. Wakati ya Goma hapana kuogopa kabisa. Liwali wa jimbo la Kivu ya Kaskazini kwa sasa amejielekeza kwenye shamba la mapambano. Hapa tunapatikana kwenye takriban nusu ya kilomita na Sake. Kweli kweli hapa kabisa Sake muda mfupi itakuwa imegombolewa. Msiseme mingi ya kwamba liwali iko wapi. Yeye mwenyewe mnamtazama kwenye champ de bataille. Liwali wa jimbo la Kivu ya Kaskazini. Yeye mwenyewe kabisa kwenye champ de bataille, kwenye ligne de front. Les gouverneurs militaires du Nord Kivu.
Sikia mambo sasa. Aïe aïe aïe. Cette réunion a porté sur un seul point, la situation qui prévaut actuellement dans la partie orientale de notre pays, et surtout au Nord Kivu, et surtout dans les environs de Goma. Le commandant suprême a donné des instructions fermes pour que l'ennemi qui est en train de nous attaquer, pour que l'agresseur soit traqué jusque dans son dernier retranchement, qu'il soit repoussé loin de Goma et poursuivi jusqu'à récupérer l'ensemble du territoire national qu'il occupe. Ça, c'était la première préoccupation qui a réuni autour du commandant suprême les responsables militaires et civils que vous avez vus. Le deuxième problème, et c'était une information très capitale, c'était l'annonce du décès du gouverneur du Nord Kivu, le général-major Chirimwami Nkuba Peter, qui est tombé l'arme armée au champ d'honneur. Il a été blessé, on l'a évacué et tout a été fait pour qu'il arrive à Kinshasa et que l'on achemine pour des soins appropriés à l'extérieur du pays. Mais malheureusement, il a succombé de ses blessures. Voilà l'essentiel de tout cela et les honneurs lui seront rendus lors des obsèques nationales qui seront organisées ici à Kinshasa. Le message que je voudrais adresser aux militaires des forces armées et à tous les défenseurs de la République, et particulièrement aux vaillants combattants Wazalendo VDP, est celui-ci. La meilleure façon de venger le général Chirimwami est de repousser ces agresseurs et de récupérer toutes les localités qu'ils occupent aujourd'hui. C'est un devoir, c'est une obligation et cette obligation est patriotique. Voilà. Émission Oyo Bosolo la politique, et c'est là qui cala bien avant. Série Oyo Bosolo la politique dans le Congo Web. Mon a déjà suspect. Et pas il y a général Pita, ou comment qui Pita, général militaire, gouverneur, il y a Nord Kivu. Ngala kolobelo komorote, la pesi maloba, et pas il y a commandant Congolo Anderson de Djobu, honorable. Lecture nayo. D'abord, qui est le général gouverneur Yanor Kivu ou a décédé? Voilà, merci beaucoup mon ami personnel Fiston Pelé de Sadek. Général Pita Nenga Zaliwana, un ancien militaire, il y a FARDC. Allez-y. Sorry. Allez-y. Abanda armée banda kala abunda babitumba ebele azala na baligne de front mutu oyo aumeli na armée na biso. Est-ce que ko umela na une armée yango mutu sali ke to pesa e crédit? Non. Bandeko bokondima nazala franc na bino parce que le problème avec nous les Congolais c'est que ceux qui mutu ozali na point de vue na ngaité au monesi na lobi malamu te nazolo ba malamu. Omoni général Pita Nenga Zaliwana na baye o baye bi masolo ya armée na biso banda série ba kunda batware azalaka na armée banda série ba kunda batware ba baluki bakei ba yeto yo tokome na ona ba makenga banani ya zali. Donc pion maîtresse oyo CNDP oyo M23 baza ko utiliser pour na ko trahir ba soda na biso na front. Général Pita Aza parami bank. Vous en avez la preuve. Pourquoi? La preuve ezali ba déjà ba soupçon c'est bana robima. Moi na mboka Fiston Pelé ndimela ngana ibisa yo. Omoni mundele azarazo bate. Ya komona ke bazo classer armée na biso 8e en Afrique et 66e dans le monde. Mais tous les bosseurs à Rwanda, mais sur le terrain, Rwanda a malmené biso. Non, exactement parce que baza makasi pour les biso,
mais parce que ba général Pita oyo bazali na armée na biso. Donc trahison zalagi. Batu oyo bata. Trahison. Sorry. Trahison zalagi na armée. Trahison à makasi omona tolela chaque jour awa général Pita ndongo zomona yana pièce maîtresse ya trahison wana. Ayeba ki makambo wana yango moni lelo oyo ba soda trop c'est trop basilani na ye. Aye kosala ba aventure na ye ndenga bimaki na front wana abimi aye o aye na front akoma place massage ya kobeta te mais est-ce que bato va comprendre ya kufi ndenge ni akufi non parce que M23 ba bomiye c'est parce que ba soda na biso bamoni que trop c'est trop toza ko perdre guerre parce que mutu aza ko perdre biso ba commandement ya mabe toza ko perdre guerre parce que mutu oyo azali ko comploter aza ko teka plan na biso nyonso et pas ba M23 c'est lui le général ici à la base de tout ça. Donc mutumabe ya batumabe oyo bazali ko nuire na ba armée na biso kuna na est yi azali parmi bango azali seul te bazali aki mais il y a déjà nenga zoki avantage ya kokoma chef à province gouverneur à province a utilisé fonction na yona pour déstabiliser armée na biso na est kuna yo so mona nabi batu baso beta biso na mboka batu mo baso 12 personnes 13 personnes mais na aka ba beti biso na char de combat kimi c'est monsieur c'est parmi ces gens là azali parmi bango batumabe oyo ba trahir armée na biso yi azali na kati. Dieu merci, soda comprendre que non, les ordres mal donnés ne s'exécutent pas. Ayeli bango na franguna, olia suka na ba théâtre na ko sala, asala image azonga, abanu ko bisanga non, ba beta masachité, ba sala mibeko uta na ngomba batabia. Donc ba jeune na sala biso yango, ndo mona ba silana na yona, ba pupola ye, akufa dans le calme, apata patake hein. Mutu moko ta ko sabino ke ono, M23 nde ba bomiye, ote ba rebelle nzo bomiye sté. Soda na biso ba bomiye parce qu'il a réalisé que non yende mutu azali ko trahir armée na biso yende mutu azali ko trahir ba soda na biso na front yende mutu azali ko tekela ennemi plan na biso na kati ya Goma wana. Donc aza mutu mabe ya batu mabe oyo lelo parmi ba mort toza ko compter na armée na biso parmi ba mort na ba femme violée kuna na est pa katikati na ya bango il faut ko na mutu na ye. Mais pourtant, et pourtant, gouvernement, un héros est tombé sur le champ. Est-ce que source tango voilà, c'est ça la politique. Au monde lelo oyo ata omoni John Numbi akufi ata Kalev akufi ata Joseph Kabila akufi omona kaka Joseph Kabila, ne le mettons pas parce qu'il était un ancien président, mais Kalev John Numbi Kufi message il a une famille, c'est pour apaiser la famille. Et Nenge Zaliwana, héros à Kufi, Azali héros en rien. Tala Banda Zali Guna, gouverneur ya Est, Mboka Nyo Soto perdre, Soka Zalaki guerrier à solo, Mboka Nyo Soto récupéra. Il est parmi les gens qui sont en train de distraire nos militaires au front là-bas. Azali parmi bango. Donc parmi ma pièce maîtresse ya batu oyo, bazo sala que tu perds de guerre na est ça bango. Yo so mona tu perds de mort to jouer en sos. Yo so na ba théâtre na ye. Ako dossier bango azoko sa bango ka ono, mibeko uti na ngomba, mibeko uti na ngomba. La guerre c'est sur le terrain là-bas. Yo c'est sûr que mibeko uti na Kinshasa, mibeko uti na Kinshasa ngeni. Simba na lingi to landa audio mba tindeli biso oyo esika pi ba militaire ba bazokoloba to landa ensemble puis au commenter sur yango to landa. Allo bien aimé, na route ko solana polo ya force aérienne. Allo binanga iboye ba kutaki appareil ya communication na ndenge babomaki ba M23 na Sake. Alors na kati ya appareil wana communication bakuti que il y avait des conversations il y a Chirimwa mina ba M23. Donc il y a mutabanda ko coordonner pour na prise à Sake. Alors directement ndenga yaki na champ de bataille les chefs des opérations bazui malamoko bakange na staff na ye akufie moko te na batu nyonso ayaka na bango bagarde corps na ye na équipe na ye babeti bango masasi sur le champ na Sake babeti bango masasi
bazui banzoto na bango elekani tina aéroport ya nani ya Goma. Bazui bango bakotisi bakomaki na Kinshasa na butu. Bango bakitisaki bibembe wana eza na morgue na Kinshasa. Alobi na ngai ke bakomaki lobi na butu na Kinshasa. Pe président déjà asa komaki lelo Conseil supérieur à défense. Eza traîtrise na bango bakuti ke baza ba traître. Yango basalika sur le champ babomiye. Alors moi si na famille na ye bayebi kaka ke sangoye kono azwaki bal aza vivant o bamemi na Kinshasa batikali komona ete ndenge baza wana balungoli bibembe na bango na saki directement aéroport bakiti na bango Kinshasa. C'est ça information nazui ya confirmation ya liwa ya Chirimwami. Merci. Mon major, tu es déjà connecté. Information les cas nani ya gouverneur wana ya Jonathan ya Peter. Le gouverneur n'a pas été tendu par une embuscade ya M23. M23 tu es là qui embuscade T. Le gouverneur a été tiré à bout portant par les éléments. Tant au phare des bêta, il est pas d'accord sur place ou en progression. Alors il y a petit ordre à l'objet que nous va se débattre avec bêta masasi, va taler dans le mouvement des alliés, va se débattre tomboka qui va l'objet non. Comment est-ce que vous avez déjà progressé vers Mongona yolo ba que vous êtes tika ko bêta masasi. Moi trouble maki wana na des ordres on a des soldats moka bêta qui masasi. Ils a M23 da bêti gouverneur masasi té. On est dans le kuta ou ezo circuler on est dans le kuta. wangu nibatumia foto ya mkwe wenu ya mwikwa yenu, kumbe kosa alikuwa alishakufa. Tulitoka naye jana Goma usiku tunafika Kinshasa, kumbe na mtu alishakufa biko tubana tujere, kumbe mtu alishakufa biko bana tujere. Bao bainangu Honorable commandant Anderson, Olandi, commentaire na yo. Voilà, merci beaucoup honorable président. Makambu oyo et salami na yo ki souci. Tunanga na yo ki souci pour la nini? Parce que salami avec beaucoup de retard. Et sali makambu oyo fallait ba sala mabana kala. Au moni soki déjà bana kala, ba soda na biso mabana ki makambu. Ki bovandi boyoto ba militaire ba otaki na brassage, ba otaki na mixage. Beaucoup de bango bozana bango autorité na bolali boba bolamukite bango na tongo boy ta boleki bango ba biloko nyonso mbona ba ville nyonso itombate. Yango zo mona souci na ngai, nazana souci non parce que Peter Kofi, mais nazana souci parce que ba soda na biso ba yoko la muka na retard. Et ça n'est pas fallait pas bando sa banda kala, mais le aussi na ba nyonso oyo banda ba kota ba bunanga na nyonso na mais ba biloko nyonso ekoyate. Basana batu moko boy, ba soda na biso ba yebi bango. Ba yebi ke bato ba traître, basa ko tikara bango. Il fallait pas bando sa opération bo banda kala, mais to ça ta problème té. Mais le topère à territoire montre à est wana. Parce que ces gens ici, bâtiment nous sommes dans Batoumabé, Tovandi, comment expliquer bino Fatia Pessi bino valeur, à côté bino l'armée, à valoriser bino article bino la fonction, à mati bino ba pété, mais vous avez préféré vous trahir mot canabino pour un intérêt canabino pécuniaire et puis pour des intérêts égoïstes, oh yo et ça pour la famille na yo, mais vous avez tel intérêt mot canaoté. Donc ça Batoumabé moko boye, il faut éliminer bango tout. Au moins expliquer sur le côté. On sentit que trop peur de suivre tombaté. Bakobo mabango, allez, to bandi ko landela bango momo to récupérer bango kana. Bato, comment expliquer aux autres ba pêche tina ba fallait ba comme souci na gouverneur militaire ya mboka. Mais souci na yo ezali okoi sa Congo ko ya po bato na yo bo sepele na bato na yo. Ba sali bango penda bien makasi na le penda coup de chapeau, félicitations na ba soda o ba tiraki sérieux. Et bosali en souci de il faut bosali en retard. Il fallait que nous soyons banda kala, bon les kala kabango nyo soana. Ba yena ba idéologie mo le kuta ki odo mais donc outi na nini il faut na likolo na Congo. Moi na mboka Fiston Pelende, président de la République, azali commandant suprême et armée et azali titre honorifique. Le président de la République a yebin rien à cela plan ya guerre té a yebé ko mo té ya guerre. Ba tuwana bango nde baza ba kiche na bango et za kuna na Goma place bazali. Alors, basali ko saka na esprit ya batu, ba
kosa batu kuna gono mibeko uti likolo mibeko utaka likolo te bango ndem do pesa mibeko na pour ko déstabiliser ba soda na biso tant ba soda ofanda boye ba bandi ko perdre guerre basoda na biso de la banda karanyo sonyo sona Congo na est kuna vous voulez dire que vous ne regrettez rien pour na décès à général gouverneur un baoba qui est tombé. Nazo regretter rien souci na rien saka que non il fallait pas bomber kutu banda kala ya ngombe nazo regretter il fallait pas bomber banda kala na yebisho que non makile ya batunyo so bakufa na est kuna na basio basaki violer kuna ezana muto ba chidemone ozomona ezana muto na bango ba yebi ba jona ba sala wana. J'ai toujours dit aux gens que non ngai na regretter ka jour moko kala dans les années na komaka que je suis goma na page Facebook na ngai oyebi ke tozana groupe moko ba tibia IEC ba sortir na IEC un jour avant bakanga muto kubaya oyo patron na bango ba do ya bato kubaya oyo mwanga susu avant bakanga evie mwanga oyebi ke tosala débat na groupe IEC ya bana IEC na lobi ke non fatia aussi sa guerre na est oyo master moko tozane na groupe wana totangane na IEC muto est aloba na biso lukuta fatia aussi sa guerre oyo te biso totebisa ke la guerre oyo ya aussi aussi c'est yango te na bien biso kutu ba province na biso na musika na est tozo compatir na bino bato ya est tozo yoka mawa mais yo muto ya est ozolo ba guerre aussi la te bino te webi secret guerre yebisa ngata yo moko bino bato ya province wana bozo se pela la guerre na loba kino na regretta ko na komaka je suis goma na Facebook na ngai na zonga na makamwa chiru mwana so chiru mwana oyo omoni bato o ba chiru mwana oyo ezali baza yemo te bango nyonso ndenge bakotaka na groupe ya mixage ba brassage nazoka lelo bato mosusu bazokondane président de la république mpona libéraki bango bazalaki oyo bamisu bazalaki ya kokangama apesi bango grâce présidentielle abimisi bango bandi kotoka na malamu naosi koyebisa bino ke non le chef de l'état azali commandant suprême ya armée mais ezali titre honorifique toza na basoda oyo bayebi bachirumwani wana mais bandimaki ke non bato wana bakota na armée ba reconduire bango le président fait que ça on doit conseiller de faire par les militaires qui sont là-bas. Or, bato wana ba infiltrer biso banakala tant tozobundana ko bimisa ba oyo mike oyo bango bavandena donc très risé oyebi kande to bana lingala muto abata bien lekio na mayele ndeki rumo le zomona wana donc boko sala plan nyonso ya est wana trahison obimakaka bana ni basa ko trahir mais sur le terrain basa ko kosa bana basa ko kosa militaire que non ngomba muto makama uti likolo moko te bango no basa ko kosa bato wana bato mabe bachirumano il fallait pendant kufa bana kala. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Je crois, tu te dis, comme la biso na Souka, honorable commandant, à moins que en une minute, que Babakse Souka, nous avons une conclusion na Souka. Voilà, la ligne à Souka d'Aliboui. Soldats congolais, il y a que les ordres mal donnés ne s'exécutent pas. Bobomi général Pita, très bien fait coup de chapeau na bino. Bona ndela ba misusu batikali wana bazali bozana bangwana bino boyebi bango batu nyonso bota na brassage wana bazo balata ba pete ya lukuta soki bobomi bango ba kokima bo comprendre non bo kotika la bino ba mampinga o bozali wana bosinya pona ekolo bo kobunda kitoko pe bo récupérer ba filo ba botela biso na ba territoire wana ba territoire ekwe rara boye bitumbe bunda makate basenga kana basoda ba libérer basoda bozo ko libérer bino bozo ba tank bozo ba char de combat bozo na ba biloko nyonso bozo ba avion de chasse et matakate chirimo na pesa ordre te bomiye bosali malamu mampinga wa beta kiye masasi mibi misato pesa yo to matso pete ozo penda ba honneur o to pesa o sengeli na musalo sali ya kitoko bona ndela ba batikali kuna bo boma bango bo tikala bino na bino ba soda oyo bozali na souci ya ekolo comme ça bo conquérir ba territoire nyonso ba boto la biso. Merci beaucoup mon mboka Fiston Pelende. Merci beaucoup, c'est par ça que nous bouclons cette émission et c'est là qui est spécial DC à gouverneur Pita et gouverneur militaire ya Nord Kivu. To sali émission oyo pona ko pesa éclaircissement bo benga biso belé papa Fiston situation est ende nini yango ato eptomno situation est. To suki awa. To kutani pona émission na biso ya après-midi. D'ici là, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap. Et tchara. Et tchara.
mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo